Moutel Bossa, étoile là, Esayomo. Attention avec les attachements. Derrière chaque attachement, il y a un esprit. Ce n'est pas tout le monde que tu dois embrasser dans ta vie. Mingi bayamba ba ange bayeba te. Mais mingi pe bayamba ba démon bayeba te. Ce n'est pas seulement tout ce qui brille. Déjà, monde compliqué. Attention avec les hommes. Attention avec les femmes. Oh, nous sommes briller. Contente-toi de ce que tu as. Son allié kama tembena tika na matembena ngai. Dieu bénit avec les matembena. Maman za na batu o ya koma poto te na kishasa awa. Nzamba komisie ere. Amen. Nzamba salie mutu. Ya solo papa. On appelle solo. Na kishasa awa. Na kishasa ka awa. Félix Tshisekedi na koma président na poto te awa na kishasa. Très bien. On se moque pas de Dieu. Nzamba tombolaka. Mutu azeka na kishasa nzamba komisie chef de l'état. Voilà. Nzamba tombolaka. Problème c'est comme même na mouvement ya batote. Yo lingo kufanda te lingo koyoka place moko te likambo. Il faut que nous tourna. Si c'est la voix de Dieu, si c'est Dieu a tigné quelque part, bah faut que ça élévation te. Amen. Bah faut que ça rappelle succès. Très bien. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. Ce qui a consacré Abraham, t'as consacré. Amen. Ce qui a consacré Sarah, t'as consacré. Le la Sarah, bon, t'as un âge avancé. Sarah avait dépassé dédoublement l'âge de la ménopause. Ma bota, yo, contre pourquoi Zouadine. Zamba Zouadine. Vraiment. Anti-stress TV babi, anti-stress TV chaîne à ma foute ya kitoko ebota misika. Les services de reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations de grades, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact. Maman Nadine, merci. Koyamba Chouchou Lelo, merci. Nous avons dans le Kumu, par rapport à notre sujet du jour au Dr. Lobela. C'est très important. Kinshasa César Akobeba, Bate Belé, Bazoé Bamaramezo les gars Kinshasa. Et ça, la réalité, les gars Kinshasa, la réalité, mon ko Yamabe Makasi. Toloba qui l'autre fois que la jeunesse est sacrifiée. Très bien. Donc, jeunesse, il y a Mokarabiso. Jeunesse, il y a Komoza sacrifié. Bah, sacrifier jeunesse, nani. Bah, sacrifier jeunesse, na Moutounyoso a commis un esprit à cause de la déléquence. Déléquencité, côté na Moutou à Moutounyoso. Tout peut s'allikamou ya Koulouna. Bonjour, mon laté que na jeunesse, Moutounyoso a commis Koulouna. La plupart des jeunes sont des koulouna. Et tant que l'on a koulouna, c'est-à-dire qui banditisme koti batuna makila. Tala nenge braquage koti na Kishasa. Tala ki mouyibe komi na Kishasa. Maintenant, jeunesse est sacrifié. Or, ceux qui na kati ya mboka, jeunesse ya mboka les a sacrifié, c'est-à-dire avenir ya mboka on appelle ça sacrifié. Mobutu Andolo Beloko Moko, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Jeunesse, c'est Ali, lobby, Nabiso, Yamalam. Mais est-ce que jeune Lelo, Congolais, a kokomi beta tolo kaza jeune Congolais? Tala, Batunyoso, Nakacha ba arrêt de bis, ba injure public. Problème est aboué. Ce qui moutou a raté éducation. Nanda pour bango place ya mibala ko éducation dans l'école. Ce qui moto a raté éducation dans l'école to na théorie. Place ba tangisie biso batoleki na école gardienne. Et place ya souka moto ya ko éducation dans église. Bon ce qui moto a raté éducation dans l'église. Et si voilà. Maintenant Kinshasa c'est la réalité. Betoile ya bato belé et yibami. Betoile ya bato belé et tekami na bato. Na koyebisa yo eloko liboso il faut faire très attention pour battre l'étoile na yo attachement.
Manola. Il faut ça là très attention. Je vais expliquer. Et ça la clique mon boyaba na basi bakubu kotila ba ote pour la Kinshasa a. Bazana baba, bazana ba boîte té. Bazami na baba, makambo na zoloba eza po toyambaki bango misato. Bazai misato, bazai belé. Mais misato na ba dimbati ka vie oyo, ba travailler na vie oyo pendant 7 ans na vie la Kinshasa. Ba pesi biso nzela to loba ngo, ba pesi biso nzela to expliquer ngo. Makambo ezoleka. Bana basi oyo ba eko luka biso, luka basala nzambe. Babi to tiki musalo po to lendi yango. Problème ezali. Batinda kabango batambo na ba ville ya Kinshasa na baba. Ba pesa kabango à chacun 200 ou 300 dollars la maboko. Au monde oza na kati ya bar ofandi. Ozomela moi secret na yo to la terrasse. Jeune fille moko pe okuti ya salini, afandi soit dans restaurant. Au monde approché yo non monsieur, et c'est pas quoi ajouter les yo. Aborder yo. Bon sali relation. Tant que sali relation, si tu es une femme ou un homme aux alliés pauvres na makokita tel olenge na yo, ako séduire yo na babiloka mike. Soit ta koloba. Bon, dans la mbongote, j'ai pensé à ko foutre le transport. Autant la 50 dollars à attirer déjà attention. Ndeko na moi si alors il papa loba makambo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant on peut ça yo besoin de numéro. Après quelques temps, beaucoup de choses sur le aux jeunes, aux étudiants, aux élèves, au monde a fille mon bois sur un kabela comme 50 dollars attirer yo. Maintenant, tant beaucoup comme na boli. Mukolo boko sala na ye amour. Mukolo ya kozwa ba superme ya mwana mobali. Topé à moi si a memi en a omité na lo bano makamwa basi bande ko la basi to la babi bibalite. A kozwa yango a memi yango. A se ne bande ko la basi balobi boy papa. Grand maître na bango o ya sala ka makamwa na azaka na banal. O azwa kabilo ko wana. Soki oye opesi soki ezali mobali moko o bozaki na na mukolo eza 400 dollars. Bon pesa. Soki osalaka na mibale misato beta sko 1200 dollars. C'est comme si on va filming bazal baraf 4 ba filming bazo vivre bien dans la bloko. Ba sali vie au pendant 7 ans. Abibi ba jeune garçon ba profit ebelé. Na tuniye. Super mais mobile boko zo ndenge nini. Abi papa naza mwasi tozali moi ça ebinde nini ya ko bimisa bo excusez biso to je expliquer hein ya ko bimisa super mais mobile ekoti pour abimisa ngo abi ba sali yango atangelinga na ba kombo ya d'autres journalistes o bazala kata makambo yango les hommes sende ko envie ka mutu te po na mboko. Contente-toi de ce que tu as. Oui, jeune fille, on a même âge avec Nangai, mais t'as des autres dans mutuka. Oyebi, ate azimongo wana wapi. Tala ba gâché belé ba yibi bombe, toi le papa ba gâché belé ba koufi. Muta otambola ka boyebi, ba touti la mutuka. Abi c'est ça ce que nous avons fait. Bien aimé Zola Nangai. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Moutounio se peut qu'on kangamana été. Moutounio se peut qu'on sangana été. Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pour trouver, il faut chercher. Non, pas seulement chercher. C'est pas toute femme qui est porteuse de bonheur. C'est pas aussi tout homme qui est porteur de bonheur. Voilà,
Voilà, donc autant on voilà, merci à tout le monde, merci à tous mes fidèles. J'espère qu'il y a beaucoup landa moko sima ya moninga. Beaucoup comprendre les camarades ko bien les camarades minzoto, étoile na lingala ya solo nde minzoto. Ba ki wala basona gembe na tope na boende kuna na kati kuna akolo papa akolo ba étoile monde ninyo, étoile ya inde minzoto. Abonnez-vous massivement la ba ike banso, ba ko disika nanu ba s'abonner te, beaucoup raté mamba kitoko ko le kama awa. Papa li kamo ba ki ya makasi lo biete, moto qui a raté éducation aux ali bongo na famille a okena netelo tout a raté ango a okena ali bongo na itonga na kolo sika baike musuku to mona bazaka pe na itonga ya kolo bazaka pe na otali bano bana malamu ba raté éducation ba famille betelo mais baye bozongo pe na itonga mais après quelques temps après babongi le bangonzela sika to lo banyeli manyo na babombuka yo bibo zolo bakeno même ba eli ba ozala cellule. Ah, ok. Diable alandaka mutu tina église po bimisa ye. Yango baloba ba prière ba réclamation ya wana. Dala bakoko landu tina église basa nini ba bimisa. Voilà. Mais problème est ça, Bible c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans le contexte connaissance normale. C'est-à-dire persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, persévérer dans la sanctification. Tu seras sauvé. OK. Ceux qui vont rater la famille, dans la classe, ceux qui vont rater l'église, OK. Yambo, lelo ma be continue na carte église, pourquoi? Ba chrétien ba omo ba fongo la porte. Magnola. Omo la muta ensemble le baïbi étoile, pourquoi yemo ka fongo lini porte. La chrétienté n'est pas un slogan. La chrétienté c'est une vie. Très bien. Pour ba benga ba disciple ba chrétien na Antioche, na ville ya Antioche, ba tala ki tambol na bango. La manière de ba tambola, lolé na bango kolata. Tu dois faire preuve ya chrétienté. Place yoza maman mokabi papa mokabi pasteur. Il faut là que ça batuke yo zambo sali nzambe. Yo sambelaka. Bazwa mo na nzambe na lolendo te na loleso te na buzoba te na makamba mokilité. Yomoni bate belé ba pasteur ba comme le quoi ba kwado, c'est-à-dire lelo azoki na potopoto ayesu ba tie maboko lobi sous ça les patata nzamba za noko na bisoté. Très bien. On se manque pas de Dieu. Maintenant maman Nadine bana basi oyo ba bengi bango club le New Age. Baza la commune ya Bandal. Baza la commune ya Kalam na quartier Matonge na couloir. Bazali na Kasavubu. Bazali na ville. Juste na rond-point place église à la Kawana Royal. Bazali ba point foko na bango. OK. Même si moi c'est papa 2025 ba docteur sur ba fonctionner Kimbuta na Lemba foire. Place bazo fanda kasko yowana. Amoni moi mobali abordé batindeka mission azwanini étoile. Azona nzelani. Ya bo sangani ya nzoto. Ateli jeune moko boyebi au travail parce que bango ba abordaka. Ozane nini ona naza na sisa classe mais ako mema toko kolia la ville. Vous pouvez manger quelque part, s'il vous plaît. Ouais, il va français, va wesh. Donc, vous devez faire très attention. Voilà. Dans la vie, il faut faire très attention. Maman a dit, l'ana makamnazol, les âmes makambo, est trop sérieux. Ok. C'est pour sauver les âmes. Très bien. Makambo, tozolo, les âmes spirituelles, c'est pour sauver les âmes. Monde, les âmes, monde spirituel. Les âmes, monde, on s'akana mote. Ba jeune belé ba baby ba jeune belé ba kufi na makambo tozolo ba awa. Et bana ba sola ba belé ba baby si ba vie belé. Aye ko yebi sanga chose kiri ya ba mama. Ba mama na pe bazali. OK. Wana to koma. Maintenant les mêmes sabatu comment okoyeba que non étoile na yo a été vendue. Qui a vendu mon étoile? Nani wana nanya teka étoile nanga minzoto nanga la nyateki yango voilà manyola muto liboso teka étoile za yo moko lolenge ni papa oteka étoile na yo muto étoile na yo nyo teka ngo lolenge ni papa muto liboso teka étoile na ye eza yo moko manyola. Attention avec les attachements. Derrière chaque attachement il y a un esprit. Yabaleli, derrière chaque attachement il y a un esprit. Okay. Derrière chaque attachement, il peut avoir le bonheur, la malchance. Manyola.
Ce n'est pas tout le monde que tu dois embrasser dans ta vie. Yokane bibolobi. Mingi bayamba ba ange bayebaka te. Mais mingi pe bayamba ba démon bayebaka te. Ce n'est pas seulement tout ce qui brille. Déjà, monde tout ça, le monde compliqué. Attention avec les hommes. Attention avec les femmes. Oh, nous sommes briller. Contente-toi de ce que tu as. Son allié kama tembela tika na matembela ngai. Dieu bénit avec les matembela. Mameza na batu o ya koma poto te na kishasa awa. Nzamba komisie ere. Amen. Nzamba salie mutu. Ya solo papa. Wana pedia solo. Na kishasa awa. Na kishasa ka awa. Félix Tshisekedi na koma président na poto te awa na kishasa. Très bien. On se moque pas de Dieu. Nzamba tombolaka. Ba uta zamba ba ya ba ko ba président de la République. Mais mutu azeka na kishasa nzamba komisaye chef de l'État. Voilà. Nzamba tombolaka. Pour même ça comme même na mouvement ya bato te. Yo lingi okufanda te lingi koyoka place moko te likambo. Il faut que nous tourna. Il faut que nous kota. Si c'est la voix de Dieu, si c'est Dieu a tigné quelque part, bah faut que ça élévation te. Amen. Bah faut que ça rappelle succès. Très bien. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. Ce qui a consacré Abraham, t'as consacré. Amen. Ce qui a consacré Sarah, t'as consacré. Le la Sarah, botaka na âge moko avancé. Sarah avait dépassé dédoublement l'âge de la ménopause. Ma bota, yo, pourquoi Zouadine? Zamba Zouadine. Vraiment. Yo moko mutoteka étoile na yo na bisala sala biloba loba bilinga linga bikota kota omonaka mwasi te yo omonaka mwasi te omonaka mobali te yo ka kolula oyo ndesali bato be bateka banini baétoile na bango oyoka mobali na sango te mobali ya sango oyo oyoka te oyoka matanga moko te keza matanga baparisien bakoya il faut defa elamba oh bitumbo uti na ona famille baoluka place bayibo étoile. Okay. On a ça en dire la moto mo ya koti. Manyola. Siko itala siko ba homme étoile ba femme étoile mame za ndene. Ndene papa. Soko bobotem na famille boza ba étoile. Siko tala mama ndene kaka. Bazo kokabino te. Soki kota mama bandoki baza te kota bo papa bandoki baza. Ba siko ko tindela bino ba malade. Mona bana mo ba ndoko kola ba bana mo ba bokele ba malade mo ba bela papa. Wala po ba étouffé ka étoile. So ba raté bino na ba malade ba zemno to bozo kola. Soki boza bana mibali ba ofula bino molimo bolinga classe te boza la sériité. So boza bana basi ba otile bino molimo ya déshonneur. Donc comme place wana. Boza l'honorer te. So boza nini? Soki ba raté bino boza na mukubo kola to bokoli ba ko motile bino mibala bandoki. Oh ba ndeli mbana mo zwana zamba ndi ko ba lolingi. Mais il faut nzamba révéler. Ndoki bena ko mwana butu na masekepe. Mutu nyonso aza na mobali ya ndoki to amosi ya ndoki to bokushe na ye ye bozoki ndoki papa monde nyo yo ko ibate yo kiko luka o mama mbalo manyola na ezala sorcellerie inconscient ou sorcellerie conscient eza sorcellerie manyola yoka soki ozokangama mingi na mutu mutu wana aza ami na yo proche bolala ne boliaka na ye bosel ne 10 ans obike même ba caractère am de kokala à combien plus fort de raison sikoyo mutu o bosel ne 10 ans 20 ans bokushana na metomo oziki ndokite donc soki kutu la grâce se communique l'onction se communique les esprits se communiquent bongo kindoki voilà. So baloka batina bino mibala banani ya bandoki bakotina bino mibala bandoki pourquoi pour ba désorienter l'étoile na bino nombre mutazaki l'étoile ils ont combien de siècles to ba bande ko yeba ko siècle bande ko yeba kitoko azana don grâce à Nzambe depuis ka kutana garçon wana grâce kufa aneba kitoko abanda ko yeba kitoko yango sala attention tout le monde écoutez yoka makamabra ba bisi serviteur na okolukela mwana nga mwasi apesi ye ba condition apesi ye ba nini apesi ye ba azala besoin de ba preuve moko palpable ozolanda yango ntango Eliezer de Damas pa komi amoni basili oye moko Eliezer de Damas alobaki mama Nzambe soki abeti belo mutu nde beyobi
et qu'on y a la chagrin tel pas bolé ensemble ndenge zaka kumukanga olingi basani lela mwana oyo le sabasani te apanza basani na mbele de vie à destruction te. C'est un enfant de paix. Très bien. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas avec des désordres. Amen. Et il y a arrêté qu'on panza. Qui a vendu ton étoile? Yoboko. Bima bima okipakate ko bima na mobali no sopo na mbongo. Yaya, Dieu bénit. Amen. Nzamba pambolaka. Amen. Nzambe azali ni apambolaka. Papa. C'est pour cela tu dois savoir maintenant na moment où tozali bazo utiliser ce ko batu na ekomi pour ko yiba butu étoile ekomi ka na position moko na domaine moko et ça domaine ya rapport sexuel. Il faut faire très attention avec les rapports sexuels. Les rapports sexuels aussi ont des microbes spirituels transmissibles. Oui. Et si la kisa et si la kisa nzotote. Yo moni mutazana caractère à bien depuis que na garçon to na moi sur le caractère baby. Microbe spirituel côté. Manyola papa, manyola. Et ça la batu muso azaka ndumbate. Azaka impidicité. Tant kaka kuteka na moi mobali pas à comme impidique, c'est-à-dire l'esprit de l'impidicité s'est incarné à lui. C'est entré à lui. Faites très attention. Ça là bon zana bokebi. Et zo baby ça yo me toi là bato moni muto azaka muto mayela tel kaka boy. Yo mayele so mayele so bayibi mayele. Moi muto mayele makasa kuma milangwa mayele na eto kene na ngabe boy. Yango la tombe doit bala na mama. D'autres amis pouvoir légitime ya mobali likola moi c'est-à-dire kombo na yo ya famille na bino longo elese. Donc, le pouvoir légitime de l'homme sur toi. Ok. Mais dans ton côté, jusqu'au point. Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme, le deux deviendront une seule chair. Bah, comme une seule chair. Bah, comme une seule dans mariage. Tant que tu vas aller sangani. Bah, comme une seule chair. Si quoi yoka. Soki tant ba s'accoupler ba comme une seule chair. Ba comme une zoto moko mosuni moko. Voilà. Maintenant engi koloba 1 plus 1 wana égale 1. Donc 1 wana ba sangani ba sali loko moko. Sikoyo soko tche 1 plus 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 1 égale combien? 1 plus 1 plus 1 égale 1. Égal, mais bon. Il y aura 1 plus 1. 1. Plus 1. 2. Plus 1. 3. Plus 1. 4. Plus 1. 5. Plus 1. 6. Plus 1. 7. Fois 30, c'est ça combien? 37, non? Oh, j'étais. Voilà. C'est une qui l'a boué. Ce qui tu peux sangani, ma commune de 1 plus égale 1, de maloba. Si qu'on choki, au sangani, ce qu'on a battu 50. Combien de 1 plus égale 1 au sali? Et comme il a. Et au commaté. Et au lata yo quoi? Combien de 1 plus 1 égale 1 yo sali? Donc, combien 1 plus 1 et combien belé, non? Et combien belé? C'est une qui l'a boué. Lokola, ça porte où il y a toi là-bas. Hein? Tant où ok, pas Jean-Marie. Jean-Marie a pas Joséphine. Joséphine a na 8 démons. A Sanganina, Jean-Marie. Jean-Marie a na 3 démons. Jésus a combien? 11. Joséphine a longé pas Jean-Marie, a créé pas Jean-Claude. Jean-Claude a na 2 démons. Et pas Joséphine combien? 13. On m'a dit combien les démons vont mater tout quitter. Bon matin. Étoile ya mutu ande on va réussir? Jamais. Non, on mutu abota makabi après ça. Ok. C'est ça le problème. Et le problème est que tu dois combattre l'homme intérieur. Au moins mutu alobagado wana, ça ne ça le logoté. Un homme logoté, c'est l'homme intérieur. Le monde des ténèbres va fou la kami pépé. Ok. Dans un homme étoile, na femme étoile. Si tu commences à sentir que vie na yo ezandenge zalaka libosote. Ozalaka muto simaka mbongo mbongo kimayo ba bazo approcher le chouchouté, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a connu ta nudité? Maman ezana basi o ba tinda yedika bolimo buba kanyo fotake. Photo ande akindo. Yandika kindo. Manyola. Donc akanyango photo c'est nini akei. Donc c'est pour cela
nous devons comprendre que non, l'étoile de ta destinée, l'étoile de ta naissance est entre tes propres mains. Mais Bible, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage. Et c'est qu'il ça pour perdre l'héritage dans ma tête. Magnola. Il faut qu'on me batte là. Il faut qu'on se contenir. Il faut avoir la révélation. Très bien. Tout le monde a banné que tout le monde ne peut pas être ton allié. Ok? Maintenant, Yoka. Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 15 à 16. Magnola. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? Loin de là. Pourquoi en ferais-je le corps d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, bah comme une autre moko, et celui qui s'attache avec le Seigneur, bah comme Molimo, moko. Maman, il y a des femmes hôtels. Moi aussi, dans un hôtel. Il y a aussi des hommes hôtels. Mobile dans un hôtel. Hôtel dans un hôtel, il y a flat. C'était hôtel, il y a ma bête ou il y a ma lame? Hôtel, dans un hôtel, place et tumbelo. Il y a un sacrifice. Ok. Mobile moko asala mwasi na hôtel. Asala ye hôtel te soki kako leke pa na ye étoile le tikali otikali pa ba. Maman to kutena bato les gens témoignent. Moko azalaka na ville akisa na chez la kufa. Il a détruit beaucoup de femmes. Mais bien. Abobisi ba chetele. To ka pesa ngwa. Azo mema bango na ba hôtel ya minene ba grand hôtel, ba hôtel Memilig. A mené 5 filles à foutre mon bongo à coucher le même jour parce qu'il était un hôtel. Il faut avoir deux fois avoir chance à la sur la douce. Mais ça va mon combien Zambé? Nous sommes homme hôtel, femme hôtel, c'est pour voler l'étoile, pour tuer, pour coacher pour la étouffer l'étoile là. Voilà cause il y a sentiment il y a quelques minutes tu as perdu ton étoile. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous mes fidèles. Minzoto likambo na minzoto nde makambo. Ba ike banso, boko landa biso to batela nyalo minzoto. Pendant que vous avez na bon moyi okotambola oko sentir que non, ozana on étoile na yo, makambo na na bouger te air yango yo balabisa ngai, tambola na ngele mokili zali ya biso te, tambola na ngele mokili zali malamu te en tout cas, bilenge kaka ndenge kola loba ete mokola suka na ko sopa milimo na ngai pa bilenge, pero lenge moko diable akoko puis makamukolo na nga loba yeba ko sopa ba mvutema et pas ebilenge yo ça il a ka mwasi ko mona mwasi roger mwasi selon apparence roger mwasi selon homme intérieur na été tala sikane bokoyi ko ba mbeba papa to tambola lolenge ni na sena moyo mokineza malamu te lité ya makana ko manyo to tambola lolenge ni pour la ba itoile na biso za tout fêter comment tu vas savoir que aux hommes étoile femme étoile wala ba chance lolenge ni manyo na papa. Oui, mais ni ki balukaka ba bebisa étoile. Soko mona ka bato nyonso balukaka ba coucher. Même ko luka musala. Patron so lukaka yo. Oza femme étoile. OK. Même aux jeunes garçons so mona moi ça patron so luka yo. Oza homme étoile. Problème il y a Joseph Ezaïni. Joseph alota ndoto. Ndoto lotaka il fait qu'on s'en quelque part. A comme il peut quelque part, à côté moi si à patron dans le qui m'a bakoya. Joseph a raisonné oh. Patron le bagina si ma bilo mais que je ne touche pas sa femme. Or les hommes hébreux basali akana basi ya mamboka musute. Joseph pensait des alaki à garder nini. Étoile naïe. Ba femme égyptienne baza ba déesse. Souci à moi sur les alaki ayi baka étoile ya Joseph. Ndoto ya Joseph Salini et konsamate. Obi ba te belo lotaka ndoto. Oswaka vision et konsamate pourquoi? Moto yo kena okuche na. Alors tu me dis ils ont avancé. Donc so ki oloti ndoto ki ona na mboni na tombwami. Ba oti no sko mutamabe. OK. Muto na tango ya a dérouter kaka. Au lieu et qu'on s'en dans mois de septembre et même mieux en septembre l'année prochaine. Mais quand même c'est ma soeur qui moyen de délivrance. Mais ça va processus. Et un procédé peut moulaï. OK. Tu dois te battre dans le niveau pour qu'on s'arrête. Aux Hollandais. Maintenant,
Non, mais ce qu'on dit, sur le cacayo. Aujourd'hui, au commun, la séduction beaucoup exagérée. Tu es un homme, tu es une femme étoile. Séduction, les un monde de ténèbres. Deuxième point, si tu sens que tu es trop chaud, nous autres, nous avons un moto. Nous avons un moto. Hein? Tu es trop chaud. Normalement, moto est ma tête. Les hommes étoiles, les femmes étoiles sont toujours comme ça. Ils ont la chance, il y a 4. Voilà. Troisièmement, ce qu'on dit, mingi ezalaka basho babala. Ba on le problème. Mibali o babala, ba on le problème. Manyola na mola tibela mosindo papa. En tout cas, wala pena beta c'était. Côté la mosindo. Tu es un homme étoile, tu es une femme étoile. OK. Parce que moi aussi, il y a Potiphar. En balade. Soit marié. Pour soucier les alaks étoiles, il y a Joseph. OK. C'est ça. C'est ça. Badali la musika bala nzambe pardon musika. Soko moni pe. Mobile bibalo papa ba o lukaka yo ba problème. OK, manyola papa la molai. Donc c'est que aux femmes étoiles. OK. Déjà ba signe. Maintenant, comment savoir que non aux la malédiction étoile non déjà bayiba. Allez ton succès. Lolenge ni nesenge na koyeba ke na zawa na tikala kaka épave. Et toi, il n'y a pas de eh, au sentier, mon esprit a régé. Bon, box, esprit a régé. Les sounis gâtés. Oh, yaye, allez mieux accueillir. Oh, yaye, donc, mon tunnel, ça soit. Eh, à soi, kaka. Maman, et ça, n'a mis bali, oh, bas, je peux pas reconnaître, bon. Moi, ça, ça, a besoin, il va tout tomber. Okay. Donc, au monde a défilé à Bassi, la vie. Au Kanamo, défilé. Défilé, il y a mis balle. C'est-à-dire, toi, le CCN. Il y a mis balle, esprit à déshonneur. Moi, je vais honorer, exact. Oh, il y a abotisio. Oh, il y a abotisio. Oh, il y a abotisio. Maintenant, il faut que vous ayez conscience au téléphone. Oh, arrêtez l'hémorragie. Pour arrêter l'hémorragie. Troisième, pour que toi, les alaki voler. Veuvage précoce. Moi, na moké. Mais, koku fait la mibali. Bon, moi, na tout, fait la mibali. C'est ça. C'est ce qu'on a dit. Maman a dit d'abord. On a dit deuxième volume, troisième volume, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Bilo kabo iso ko jamu awate ko bawa pi balandi na tout. Abonnez-vous massivement. Papa pesa ka manyola kana mola ito pe na mosindo comment no ikoyeba ito na ngizala voler mama te yango yango. Be mission ko bo partager yango pour na ko sunga ba ike oyo nanu ba kota kite ba ebite ba pe la libongo par la bango. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. Tous ceux qui papa mot de la fin pour l'émission à l'élo et puis mot de la fin. Ce qu'on a senti que vous avez étouffé, il y a plus rien qui marche dans ta vie, tu dois chercher le Seigneur. Le candidat, mais ça la auto délivrance. Amen. Au lami la bouté mon simi na bouté badol ba nana iba étoile, je récupère mon étoile. Amen. Bible obi revenez à moi l'Éternel je revenez à vous. D'où tu es tombé, lobela nzambe. C'est na koya ki na mois de février. Na sa muto na kwa ki na yebité. Seigneur ezaki erreur, ezalaki faiblesse, na zongi pa ina yo, zongela Nzamba liga bato bazaka polele. Dieu n'aime pas les orgueillés. Yumulu mutase le subume, a vu mamela nzambe. Donc nzambe loka ndoko na bango bantando bazo vu mamela. Non, Dieu n'est pas ton oncle. Ah bon? Nzambe basaka na été. Nzambe abondela kabutute. Nzambe babondela, ya bondela kabutute. Vraiment. Donc il faut revenir à Dieu. Zongela nzambe, bimolobi d'où tu es tombé, zonga la première amour na yo. Nzambe na ndoko na hote. Aujourd'hui, Nzambe ba fuka melaka ye ba papa na koyaki. Donc na koyaki pe na sala ki boye. Na zo reconnaître ba be na ngai. Donc c'est ça. Ben toi là ba te belé ti lelo. Et lo ke bomaka Saul les arani. Lolendo. David chaque fois ça sali ba koye pa Nzambe. A dit Seigneur, tes compassions sont immenses. Ne m'amène pas dans jugement na yo. Jugement ne l'équipe ma cache ko le kaboki. Mais Saul a koye ça sali désobéissance à Lolendo. Nzamba linga ba orgueillité. Mi kiti sa étoile na yo ezonga. Répands-toi. Mi zo mutema no fongola. Le bas Seigneur, na lingi sur la tambola na yo. Amen. Babenga ko renouveler sous alliance na Nzambe.
renouveler engagement dans la Seigneur. Voilà, renouveler engagement dans la Mokeli, to cité ah papa dédicace été lelo. Dédicace Ezali, merci na yo maman Nadine, merci na maman Edoxy, place Ezali maman Virginie Diasonama, na Alma Topé Chombote, mon frère Junior Yayesu, Patriarche Kabongo, JP Kabongo. Topé Sio Mote, pasteur Constant, frère Hervé, Nabo Sente, maman Feli, mon fils Newton, la servante de Dieu Nicole Kanda, Rosette à Brazzaville, la servante de Dieu, Napé Chombote, Beverly Betoko, si j'étais sali, sans oublier maman Chacha Tati, que Dieu soit avec vous, mon grand frère propre, Bokulaka, Jean-Marie Kofo. Kanao. Théo Bege Kanate. Ah, Bege Bokulaka. Donc, yo pêché le sac. Chérie, là, Priscilla Ipoira, pêché beauté. Voilà. Bambote la bino. Ce qui, le message au Ekotio, ne manquez pas de nous appeler. Nous allons prier ensemble. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à mon anti-stress, Jean-Marie Kaya. Depuis Paris, je te fais des gros bisous. Merci à tout le monde. Maman et Dodo et Doxy de moi-même. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour le cadeau. En tout cas, et pour Maki, vraiment. Merci à maman Virginie Diasonama. Merci aussi. Évangéliste Bila Dienda Lipata. Évangéliste Bila Dienda Lipata. Merci à notre cadette Priscilla Ipoira. Merci à tout le monde. Tout le monde bye. Anti-stress TV babi, anti-stress TV, chaîne à ma foute et kitoko et botamisika. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact,